Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sila salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. To kumisi Allah subhanahu wa ta'ala pe to sengi lo sambo pekini au tia tumane Muhammad na ba inyoso bazali kola nanzela na etikino na mukolo suka. De to zali bongo kokoba na mai oyo to suka kina yango na oyo etali bonzimi ya malamu. To lobela kete bonzimi ya malamu ezali bonzimi oyo ezali base na bonzimi na nzambe moko ya solo oyo azali Allah subhanahu wa ta'ala. Pambate nzambe oyo akeli likolo na se yenda azali nzambe ya solo na oyo nyonso ezali libanda na ezali banzambe ya lokuta. Na yango kuna bonzimi wana ezala véritable esengeli ezala kovanda na bonzimi na nzambe moko ya solo. Mais esengeli koyeba ete bonzimi na nzambe moko ya solo ezali kusangana kati na yango makambo mine. Kati na makambo wana esengeli na liboso ete moto tango azali konzima na nzambe moko ya solo azala na bonzimi na bozali ya nzambe wana. Ya mibale azala na bonzimi na bokolo na ye to bokolo bwa ye. Ya misato azala na bonzimi na mabondeli to pe bonzambe na ye. Ya mine azala na bonzimi na bakombo pe bakalite to bakarakteristique na ye. Na yango tokolimbola ba point oyo moko na moko pona koyeba na mozindo mainini ezali kosengela na yango to ezali kosangana na yango bonzimi na nzambe moko Allah subhanahu wa ta'ala. Ya liboso ezali ete ezali kosangana na yango bonzimi na bozali ya nzambe. Pona nini? Pamba te ezali na bato mosusu oyo bazali koboya bozali ya nzambe. Bazali konier existence ya nzambe. Mingi yo tobengi bango bate, bamususu bazali koloba ete nzambe azalaka te, bamususu balobi ete tozali sabi biso moko, bamususu balobi ete mokili ezali le fait ya hasard, et ainsi de suite ba maloba ebele pe ba croyance ebele oyo bato bazali na yango. Kasi esengeli koyeba ete moto soki azali na bonzimi na nzambe, esengeli eloko ya liboso anzima na bozali ya nzambe wana ete nzambe azali koexiste. Na bonzimi na bozali ya nzambe ezali mai oyo eyebani na makambo mine. Ya liboso ezali ete kibomoto oyo nzambe akeli na yango bikelamu na ye bazali na kibomoto wana ya koyeba ete nzambe azali. Pamba te oyo nyonso azali sami ayebaka mozalisi na ye. Na yango nzambe atie kati na biso kibomoto wana oyo tozalaka kobotama na yango ya koyeba ete nzambe azali. Nde Allah subhanahu wa ta'ala azali ko rappeler na biso na kati ya Qur'an azali kotuna am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ala lobi eske bakelamaki na eloko te to bango moko bamikelaki awa ezali motuna moko oyo ezali ko refute ezali koboya ete moto amikeli ye moko te mais akelamaki. Na yango toma Muhammad sallallahu alaihi wasallam alobi na biso na hadith parole authentique rapportée na Imam al-Bukhari alobi kullu mauludin yulad ala fitra. Alobi boyeba ete mbotama nyonso ebotamaka na boyebi kolo na yango sali na boyebi nzambe moko ya solo. Fa abuwahu yuwahidanihi au yumajisani au yunasirani. Alobi zali ba responsable na ye ba tuteur na ye to baboti na ye nde bakokomisa ye yuda to bakomisi ye mokristo to pe bakomisi ye enate ndokola ba majus ainsi de suite. Na yango moto tango abotami mwana nyonso azali soki batiki ye na mbotama wana voyance mususu ye kokota kati na ye te akoyebaka kaka obele nzambe moko. Mais soki wasiwasi ya libanda ye kokota epai na ye lokola zaburo ye kotia ye wasiwasi to entourage na ye ezali na mabondeli moko songolo pakala to na voyance moko songolo pakala nde ye pe akosala nini akozala kolanda oyo ezali mabondeli wana to pe voyance wana. Ya mibale boyebi na bozali ya nzambe ezali koyebana na bwanya alailmu bwanya oyo nzambe atie kati na biso oyo ezali kopermettre na biso koyeba kokesenisa oyo ezali mabe na mainini oyo ezali nini oyo ezali malamu. Yango pe ezali kopermettre na moto akoka koyeba nzambe ya solo. Lolenge ete na ba argument na ba preuve oyo ya kozalaka komona to pe oyo ya kozalaka ko comparer
ndia koyeba ke o ezali ya lokuta, o ezali ya nini, o ezali ya solo. Wana ezali mai oyo bwanya oyo Nzambe atie yango na kati na moto nyonso, sauf na oyo azali kokende à la contre ya bwanya ya solo oyo Nzambe atie kati na biso. Donc mai wana ezali oyo esengeli moto nyonso kwa koyeba. Tozali koyeba lisusu bozali ya Nzambe na bikamusi na ye. Na mai oyo Nzambe akeli. Nzambe akeli mapata esimbi eloko moko te esimbi yango. Akeli mabele oyo tozali kotambola likolo na yango. Akeli bamai, akeli bambisi, akeli banzete, mabanga, nyonso wana ezali bikelamu oyo ekoki kozalisama na yango moko te. Soki moto azongi na mayele na moko ya baulama banganga ya Nzambe ya minene na kombo ya Sheikh Ibn Usaymin apesi ndakisa ya koyeba bozali ya Nzambe, alobi soki moto akoti na kati ya ndako amoni ete ndako wana minda ezali akopela, bakiti nyonso evandi na esika na yango, bameuble nyonso ezali bien classé, eloko aliboso ekotunaka na ye kotindaka na ye kolobaki na kati ya ndako oyo moto azali. Ezali na oyo abongisaki ndako oyo. Soki bayesi no bakiti oyo emibongisami yango moko, mwinda oyo epeli yango moko, akotikala kondima yango te parce que ezali inconcevable na mayele ya bomoto. Akoyebaka ete oyo ezali certainement moto azala kati ya ndako oyo to pe ndako oyo ezali okipe na bato. Ekozala ndenge nini na mokili oyo na ordre oyo Nzambe atie ete sanza ezali kobima na ntango na yango, ezali kokende kokota na ntango na yango, moi ezali kobima na ntango na yango, ezali kozonga na ntango na yango, mapata ezali bien classé, eloko moko esimbi yango te mevandi likolo na façon moko bien organisé, mabele etandami likolo na biso, bamai nyonso ezali bien organisé na ba ordre ya ba climat na mai nyonso ezali kosalema, ezali le fait ya hasard te. Pe ezali le fait ya brusque te parce que eloko soki bazalisi yango brusquement ezalaka en désordre, ezalaka na ordre te oyo ndenge Nzambe asali mokili na ye. Hasard pe ekelaka eloko moko te. Na yango eloko nyonso ezali na oyo azalisi yango to pe azali mokili na yango. Mais ezali na bato mosusu balobi ete te mokili ezali le fait ya évolution. C'est-à-dire ndakisa alobi ete moto azali le fait ya évolution. Azalaki microbe, sima na yango a évolué, akomi boye, sima akomi mbisi, sima akomi makaku, et ainsi de suite. La principe ya Darwin, et ainsi de suite. Ezali ba principe moko ezali erroné, c'est-à-dire o ezali ya libungi ezali na esika te, pe ezali na mayele te parce que bakokoka ko justifier yango te. Mokolo moko te makako akoma moto to moto akoma makako, mokolo moko te microbe ekoma moto to moto akoma microbe. Même atalobi ete moto autaki na makako, yo tuna ye makako wana utaki wapi, azongisi no autaki microbe, tuna ye microbe wana utaki wapi. Ono ezali fait ya climat wana nani azalisi yango ndenge wana, akozonga na toujours na oyo ezali point de départ, ezali te ezali na mozalisi oyo azalisaki nyonso, même ata eloko yango balobi ete eza ko évoluer mais eutaki toujours na source ya oyo azalisaki yango. Donc mai wana ezali ko refute mayele ya to bozani mayele ya bai oyo bazali koloba ete mokili ezali le fait ya hasard to pe le fait ya évolution. Na yango ezali ba preuve ezali kolakisa na biso babuku ya Nzambe oyo Nzambe a révélé na biso, na révélaki na batoma oyo balekaki, ezali koprouver na biso existence ya Nzambe na bikamusi oyo Nzambe asimbaki na yango batoma na ye kouta na Noé, na Abraham, na Moïse, na Jésus, na tina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kimia Allah ezala likolo na bango basalaki bikamusi oyo bato nyonso bamonaki yango elekelaki bango. Ndakisa na toma wa sallam tango bato bazali kosenga na ye bikamusi azakisi na nini na sanza pe sanza isaini ikabwani ndenge Nzambe azali koloba na chapitre al-Qamar ikatarabati saa wa anshaka al-qamar wa yarau ayatan uridu wa yaqulu sihrun mustamir. Alobi ngonga ezali kopusana pe sanza isaini epasuki tango bamoni bikamusi ya Allah balobi ete oyo ezali ka bondoke ezali kosala nini, ezali kokoba. Donc baboyi konzima na mai wana. Donc bikamusi wana nyonso ezalaki koprouver existence ya Nzambe pe ba buku ya Nzambe elobeli yango na bai oyo bazali kosenga moto ye moko soki asengi pe Nzambe amonaka ete Nzambe pe azali konsati Nzambe azali koyanola na ye na mai oyo azali kosenga epai na ye pe kozonga epai na ye. Na yango mai wana nyonso ezali koprouver existence ya Nzambe. Ya mibale na mai oyo ezali kosangana na yango bonzimi na Nzambe ezali bongo bonzimi na bonkolo na ye. Bonzimi na bokolo na ye ezali kondima ete Nzambe ne azali mozalisi ya likolo na se, wal khaliq yenda azali mokeli.
wal malik, yende azali mukonzi ya bakonzi. Wal mudabbir al umur, yende azali mopesi ya mitindo, pe yende azali coordonner mitindo nyonso na kati ya nini, na kati ya mokili na ye. Wa huwa razik, yende azali le pourvoyeur, azali kopesa na oyo yalingi. Mais sengeli koyeba ete bokonzi ya Nzambe ezali différent na bokonzi ya mokili. Bokonzi ya mokili ezali mai oyo ezali limité, oyo ezali kosengelela yango bato bazala kwa konza bango, pe ezali na suka na yango. Mais ya Nzambe ezali na ebandeli, ezali na suka te, ezali na ebandelité, ezali na suka te, ezali absolu, ezali likolo ya nyonso, ezali kocouvrir mokili na ye nyonso oyo tozali komona na mai oyo biso tozali komona te. Pe azali kopesa bozwi na oyo nyonso ye akeli, azala moto to azala nyama azala nani nyonso tozali kopema, tozali kozwa grâce na ye pe bozwi ya Nzambe subhanahu wa ta'ala. Pe esengeli koyeba ete na mai oyo etali bokeli na ye, Nzambe azali kozalisa na bato bazalaki te to bikela mozalaki te, Nzambe azalisi yango na biso bato tozali kaka ko-inventer na oyo deja Nzambe azalisaki tozwi topesi yango forme mosusu. Mais Nzambe azali kozalisa dans le néant, c'est-à-dire que eloko ezalaki te azalisi yango, pe soki alingi kolongola yango akomisi yango esika mosusu. Nde mai wana ezali kozonga epai na ye, nde na chapitre ya le roi, Allah azali koloba kuna na Quran, tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Makumisi na Allah oyo na maboko na ye azali koposede bokonzi nyonso, na ye azali na bokoki ya nini ya nyonso. Na yango Quran ezali kolakisa na biso ete ala nde azalaka kopesa, ala nde azali mozalisi ya nyonso, ye nde azali mokeli. Na nsima na yango sengeli koyeba ete bondimi na Nzambe ezali kosangana na yango bondimi na mabondeli to bonzambe na ye. Bondimi na mabondeli ya Nzambe ezali ete kotia Nzambe wana na mabondeli, na nsima ya koyeba existence na ye, koyeba ete Nzambe azali, nsima ya koyeba ete ye nde azali mokeli ya nyonso, yende azali mokonzi ya bakonzi, yende azali mopesi na nyonso, yende azali koganze mitindo na ye nyonso. Na tango wana nde sengeli na yo ozala kotia Nzambe wana na mabondeli, obondela ye. Tango ozali kosenga, osenga ye. Tango ozali koluka lisungi, oluka yango epai na ye. Tango ozali koluka lisalisi, oluka yango epai na ye. Tango ozali koluka libateli, oluka yango epai na ye. Ozali kosasa, sali oyo nyonso ebengami mabondeli, esengeli te ezonga kaka epai na ye. De mai wana ezali kotia Nzambe na bomoko na oyo etali mabondeli na ye. Non seulement kondima na yango, mais aussi kozala kotia yango na nini na misala. Nde Allah subhanahu wa ta'ala azali koloba sur Al-Quran, wa'budullaha wa la tushriku bi shay'a. Bozala kobondela Allah pe bozala te kosangisa ye na nini na eloko, bosangisa ye na eloko mosusu te. Na chapitre Al-Fatiha anazoloba kuna alhamdulillahi rabbil alamin, makumisi na Allah kolo ya mikili. Na verset mosusu alobi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, na yonde tozalaka kobondela, na yonde tozalaka kosenga lisalisi. C'est-à-dire au zali kolakisa ete na'budu ka iyyaka, c'est-à-dire tobondela ka mosusu te obele yo, tokosenga lisalisi na mosusu te obele yo. Na mai oyo moto ya mokili akokokala yango tobele Allah, nde tokozongaka epai ya Nzambe wana. Nde yango ezali même but tope tina oyo Nzambe akelaki likolo pe na se, tina oyo atindaki na yango batoma, na tina na yango nde akoboma mokili, na tina na yango nde akotelemisaka bato, na tina na yango nde akokotisa bato mosusu na kati ya lifelo, bato mosusu na kati ya paradi. Sali bai oyo bakondima na Nzambe moko bachie na babondeli ye na mai oyo ye atindaki kouta na monoko ya batoma, bai wana nde Nzambe akokotisa bango na paradi. Ama bai oyo bakozalaka libanda ya koboya konzima na Nzambe wana to kochie na mabondeli, nde bai wana bakobunga kanzela bakozalaka na kati ya lifelo. Na ya minei na mai oyo ezali kosangana na yango bondimi na Nzambe moko ezali bondimi na bakombo pe bakalite na ye. Esengeli koyeba ete kolo na biso Allah azali na bakombo pe bakalite na ye. Mais bakombo na ye ezali bakombo oyo ezali ya excellence, ezali bakombo ezali ya bolamu koleka. Nde azali koloba sur Quran, walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Na Allah azali na bakombo na ye oyo ezali ya malamu, bozala kosenga ye na yango, c'est-à-dire bobondela ye na yango. Na bakombo ya Nzambe subhanahu wa ta'ala ezali ba attribut na ye.
oyo ba tribu nyonso ezali na ba sens na yango, ezali na ba tina na yango oyo esengeli moto ayeba chaque tina to pe sens ya nini ya ba kombo wana ya ba tribu ya Nzambe oyo ezali kolakisa mosusu ezali ba qualité na ye, ba qualité ya Nzambe mosusu ezali nini, ezali ba kombo na ye oyo bato bakozaka kobenga ye pona kosenga ye na yango et non pas kobelela yango. Pamba te soko beleli ba kombo ya Nzambe saki ozala kosenga na yango ezali na tina te, parce que ezali na bato mosusu akobanda kazali kobelela ka ba kombo ya Nzambe ya Allah ya fulani ya azobelela kombo ya Nzambe saki azala kosenga to ayeba tina ya kombo wana azali kobelela. Esengeli kosenga Nzambe na kombo oyo ezali na tina ya likambo oyo ozali kosengela na tango wana Nzambe akosala nini, akoyanolaka na yo pe Nzambe azali na ba caractéristiques azali na ba qualité na ye. Ba caractéristiques ya Nzambe oyo ezali lolenge moko te na ba caractéristiques na biso oyo biso bato tozali na yango te. Me kokutaka ba kombo mosusu ya Nzambe ba tribu mosusu kokutaka bato pe bakoki kosala nini, bakoki kozala na yango te, koki kozala similaire, me bokokani na ba kombo to na ba nini ezali ko nécessité te bokokani na réalité. Pamba te biso tomonaka Nzambe pe amonaka, me bomoni na biso ezali lolenge moko te na ya Nzambe. Ya biso ezali limité, ezali kosuka na esika oyo ba limite na biso ezali, me ya Nzambe ezali ko s'étendre likolo ya bikelamu na ye nyonso, ezali ko s'étendre likolo ya mai oyo ngai na yo tozali komona te. Nde Nzambe alobeni na biso kuna na chapitre ya Shura, abileisa kamisli shay wa huwa samiul basir, alobi eloko moko te ezali lolenge na ye azali moyoki pe momoni. Ezali awa Nzambe aboyi mai nyonso oyo bato bazali ko comparer koloba ete ezali lolenge moko na Nzambe, mais a fixé pa na ye ba qualité pe ba caractéristique oyo ezali kaka na ye, ezali oyo ezali lolenge na ye oyo ezali lokola ya moto te. Na yango Nzambe bakokokanisaka ye na bikelamu na ye te, bakopesaka ye bandakisa na bikelamu na ye te, koloba lokola oyo yanga eza boye ya Nzambe pe eza boye, parce que moko te atikali komona Nzambe pe moko te atikali kozwa mai oyo etali lolenge ya Nzambe azala kolakisa na ye. Kaka tozonga epai ya batoma oyo batoma balimboli na biso yango tokolimbolaka, na oyo balimboli na biso te tokovandaka kimia, tokondimaka na yango ndenge eyeli na lolenge oyo Nzambe alingeli na yango, sake tozala kopesa na yango bandakisa, ni topesa yango balolenge, ni topesa yango balokola, ainsi de suite. Ezali mai oyo ezali kolongo bana na Nzambe ya likolo na sete. Ne mai wana ezali kosangisa mai oyo babengi bonzimi na Nzambe moko ya solo, ete moto anzima na bozali ya Nzambe azala na bonzimi na bokolo na ye, azala na bonzimi na mabondeli na ye, ache na mabondeli pe azala na bonzimi na bakombo pe bakalite na ye. Ne mai oyo na mwa moke tokoki koloba, parce que ezali mai ya monene oyo tokoki kotandisa na yango tongo na mbala ya nsima, nde tokolimbola mai mosusu oyo etikali na oyo etali bonzimi ya malamu. Tosengi na Nzambe azala kogide biso na nzela ya boyebi ye pe kobondela ye na lolenge oyo elongo bani pe koyeba mabondeli ya solo pe bonzimi na biso ezala toujours ya malamu. Hada wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.